Bonjour à tous et à toutes, à nos fidèles internautes, ceux qui sont toujours branchés devant les internets. J'ai toujours dit précisément aux fidèles qui ont toujours l'habitude d'assister à l'émission Moulé Bataliadora. Moulé Bataliadora, une fois encore de plus, n'est du chien à l'élo, et ça sous ma minene. Parce que nous parlons de tout, mais sauf la politique. Le les alili solo moko ebetamaki na yoki ba visionnaire mingi baza ko réclamer pour na ba jeunes collaborateurs, ba jeunes ministres, ba serviteurs ba travailler na bango. Moko bengi nga lobi na ngai mama Bataliadora. Est-ce que ko yamba te mutu bo soigner sur sujet wana tala serviteur moko nga na encadré le là comme jeune ministre, jeune prédicateur, soit disant que moi na ngai ze mazana ngo za serviteur wana. Sikoyo. Ba sa elandani. Nzambe to ba sentir wana bango. Obi qu'il y a deux fois le monde est dit et c'est la vérité aussi. Batamabe mingi baka bon man église. Peut-être on a vu sur la coquille azanem piaker à sala en a été à que bon man église a comme il n'a pas reçu parce qu'à kombola l'église a sur la bakiti après na Simon a profité frère Akabeli et Lamba a bimi vrai sapeur pour qu'on coco sara jeune fille na église comme étant serviteur mais il sert qui maintenant ngana bino. Je suis pas seul, nous avons accompagné un jeune serviteur. Il y a l'église mairie du visionnaire apôtre David Panzou. Avant tout, je remercie toujours, je remerciera toujours ma fidèle à l'émission Moulé Bataliadora. Nous savons que grâce à Nabino, nous sommes sous force et là, il faut continuer avec du travail. Je remercie toujours mon père. Je dis toujours ton idée, et c'est là qui nous quitte, il n'aime ta salle, on va manquer comme à réaliser. Nous remercions premièrement notre Dieu qui nous donne le souffle de la vie. Nous remercions encore Papa Pierre Diavanga, Papa Sikozali, Nzambelanga Pambolayo. Nzamba Moulé Bataliadora aloba toujours que ceux qui idéolent le comme le grand, c'est parce que Papa Pierre Ozaki Moutali Bosso a repé sa idée. Ce qu'on a rappelé sous son colango to solo laka. Vraiment, oh yo pesa kango le lezo fournir ba fruit. Moulé Bataliadora TV, azo remercier ba papa Nabiso. Oh basunga Rabiso spirituellement, et financièrement. Ce sont des grands hommes de Dieu, oh ba sacrifia. Jeunesse na bango nyonso pona mosala nzambe lelo toza ba guide parce guide na biso parce que tozolanda trace na bango soki nzambe na bango akosa bango te ya biso pe akosa te. Je remercie le révérend docteur pasteur Mbambi Israël, celui le père spirituel de Serge Lutumba Moulé Bataliadora TV de l'église Salem qui est localisée à Lemba. Nous remercier le pasteur Dominique Ngoy. Je remercie aussi pasteur Isabelle Formosa Gabriel. Nous remercier le groupe Kaya Saint-Augustin. Nous avons aimé vraiment ton nom qui bazako tia attention à l'émission pour balanda et puis bazako partager. Nous savons que grâce na bino surtout zaki na 1000 vues et de comme à 2000 3000 pourquoi pas le comme à 10 000 nga mon côté émission Moulé Bataliadora eza pona nga pona bino pona biso nyonso ezo sala Fox. Je peux pas oublier nos collaborateurs Bazana Katia Mitema, vraiment le couple Ozana, Vicky Ozana et Mado Bikebo, Nzamba Pambola Bino. Et puis Nandimi que équipe technique Nabiso les en forme. Serge Lutumba Tobandi travaille. Mbote papa Nabiso. Merci Mbote. Namo nous avons moko toza accompagné na batu na yebité yum toko présenter bango. Mais na yambi yo lelo jeune serviteur s'est présenté na yomoko pour batu ba Olanda biso ba yeba yo. Ouais, merci pour l'opportunité. Maman Pessinga, nga kombo nangeza Jackson Ngoyo, naza moko ya ba serviteur, puis moko ya ba intercesseur na église mairie, mission évangélique pour la restauration intégrale et pas ya apôtre David Mpanjou. Serviteur ou jeune ministre Jackson. Naibité. Ndengo la télé boy, c'est parce que au na TV ou bien chaque jour la takabe pour oko isaba sœur ya bato église. Non. Biso to ya raté pour ko isaba sœur bato une église. Bon na la ti boy ezala nango pona nga na comprenant dimanche ezala mukolo fête pona nga mukolo to kenda ko kumisa nzambe. Ya on a lingara mingi vraiment na honorer journée ko leka ba journée na nga nyonso. Ya ngomoninga na la tarabo ezama verbe na ngai. Jeune serviteur Jackson, et ce qui n'a le bil parce que Nazwaki va appeler à Batubélé,
surtout les serviteurs de Dieu. Bazalelo na mawana mitema bazolela. Ils sont de papa au ba formé bana mais bana ni jour bazo ma ba ingrat. Bamituni c'est là que ba ki ko se réfugier na église ou bien vraiment ba ki po basa elanzambe. Na okili solo moko eleka ki na ba moko jainda que frère ayaki na église son pasteur le révérend de l'église a formé et puis pasteur asuto ki mwana ya komi na zemi mwana lobi que mosali na ya papa mutu azemi singai elingi koloba nini bino nyonso lelo ba jeune bozokende na losambo lokola je sais pas quoi là. Merci maman pour la question ana toyoka lisolo ngo biso nyonso ba jeune serviteur ezosala biso pasi nga ermo na zoloba eza ba futi na biso te mais eza ba futi ya ba papa au père mo bazo ko encadrer biso na makambo nzambe omoni ngai na uta Congo na ya na église mairie depuis 2008 nazalaki lokola membre simple et pas apôtre David bongo nazwaka prophétie moko pasteur apesaka nga alobaka na nga ke non reste ici il y a un temps pour toi alors tozalaka vraiment ebelé ya bano toyaka na ba 2008 wana na église mairie tu lelo to na 2016 nazana nga kaka na changer te na ningana te tozoyoka tozomona ndenge ba papa na biso bazolela concernant biso ba jeune serviteur ndenge tozo se comporter mais eza vraiment na kana ngati eza vraiment kana ngate mais eloko nga nazo ezosala biso pasi ezosala biso pasi par rapport ya biso moko ba papa ba former biso neti nga Jackson Ngoyo na yaki na makolo ya David Mpanzu na yebaki ni Jean 3:16 grâce na ye na yaki koyeba Bible mais to monaki na l'église misusu pe na ba église le temps au biso tozo ko évoluer bazo pesa ma importance mingi na bate ya libanda pe temps mosusu na motei moko bwa utaki Congo un jeune serviteur moko bwa ye na seva mabe aya se présenter pa ina papa na lekaki na mboka boye bakangi ndeka to koma lelo ko kangisa ba photo alors mona ba pasteur na biso ba visionnaire na biso bazozwa biso ba tchocha biso mwa ba l'écart bazozwa batuana bazo se confier na bango ba œuvre bangwana ndi mutu bazomima ba guerre kati na ba église yango bozoyoka ba masolo o ezo salama mais na ba église oyo biso to yambi yesu lokola nkolope mobikisi o tozo servir nzambe nanga kolobelo ko moko boye tant bazo pesa mutu opportunité à sala tant nde mutu pas comme ka responsable merci ba pesi na bango opportunité te sala est-ce que vous êtes responsable lelo balandi lisole za makasi nazo encourager la famille ngala na mona PDG Jujungala na partage ndingo zo partager émission ezo sala biso effort ezo sala biso kelon et poussama lidu musombe siko zanzambe na ngapambola yo oza mutali boso na lala na tolo na binzambe sunga mo amosi na pona musala o sala na makamba nzambe jeune serviteur na zui loko moko toloba na que peut-être pèse ali ba papa bazo encadrer bino parce que bato bazo uta libanda ba uti soit disons Congo ba yé après ba pèse ba chanson ba télémé mais vous servez qui c'est ça le problème bozo sa la nzambe ou bien bozo sa la mutu parce que ceux qui ba pèse yo cherté au teina yote nzamba moni yote mais Dieu te voit bino sko bolingi ba titre ya mokili ou bien bozo sa la nzambe parce que loko ezo plus grave le lo vous servez qui les hommes ou vous servez Dieu? Merci maman nanga pour la question pesinga opposé ngai toujours servir nzambe to servir nzambe wa kila likolo na se mais na sous ordre ya ba papa na biso mais likambo ya okama sobino bolobi ki beaucoup mo servir nzambe ba querelle koti entre les serviteurs de Dieu plus et puis batubino bozolo ba ki bozo saela nzambe vraiment comment se fait-il un jeune ministre il est jeune prédicateur à télémarana cher azoteya parce que à la tikitoko azoki ne kokosa azotambola coureur de jupon quoi azokosa ba sœur yoka sœur okuna zuizemi ba sœur okuna ba yoka na raté nzoka pourquoi parce que chef à chorale mutazo sala boy ça c'est eza honte tango ba païen bazo yoka makambo yo sama dans l'église de Christ. Merci maman nanga eza vraiment soni makasi mais parce que Bible zolo bana biso na mukanda ya proverbe la crainte de l'éternel c'est le commencement de la sagesse. Net nga boye so otali na ba profil nanga omona na sala fiche mo boye na koloba nanga kaka soyez saint.
naloba nanga mingi te nalobaka tozala kaka saint. Donc premièrement na makambo nzambe ezosenga nanu mutu fa yeba nanu nzambe azoservir mpe koyeba nanu kobanga nzambe neti nga Jackson Ngoyo soko okipa papa nanga apôtre David Mpanzu po okipa ya pasteur nanga Michel Mingi Mawakana, je lui salue en passant. Soko okipa na Brésil ebisika mairie ya Brésil ezai pa ya prophète Amos ki ba oyebisa bino nani aza Jackson na église mairie. Souci nanga objectif nanga ezalaka na kendende na monde na gagner ba âme na ya na bango mais non na bebisa ba oba na kati po ba ki libanda. Frère Jackson, excusez-moi un peu son azo toucher point oyo mais izanga ite. Naipsa ki ba fidèle à émission Moulé Bataladora ndé naipsa abino kakaza monsi makasi, une femme forte vraiment. Na betara ba porte par-ci par-là. Chez notre Dieu, rien n'est impossible. Bato batindenga ba message ba lobi que maman Inancia tunana nous bato ba lié basiko évangile comme indernine. Frère oyazana nous trop jeune, il faut attendre à l'université pour lobby à la mutumine na kata société ou bien à ça les locaux moko de profession mais à quand vendre une église à 8 ans na yemo bimba à pesi une église à ça la raté armora au combo la bakiti ko combo l'église ko pangsa bakiti mais l'évangile marche avec l'argent ce que ba frère Wana a ju vinae à ça la ranaité lobby luka abala aza na famille alors sa famille nini c'est kazo compter kana mboka mabonza ba poche et comme cantine et comme boutique. Jackson Ngoyo papa na jaidi. Donc makambo mero lobby est très profond mais je crois que na répondre ngo peteto les kamala moko biso na ngola da tolonge loko wana na ngola tolonge loko wana na ngola ta frère ami pesi coréen ayakika na mboka ayebika kino na yaki koluka mbongo neti babiso ba Jackson Ngoyo witufanda na l'église mairie 2 ans. Donc nenka nzamba lingaki atambula nanga na vanda 2 ans na église mairie mais nazaki nanga déjà peintre, stucador, staffer, artiste et comédien. Donc na bande da ko luka mbongo nanga titongo na ki osenga papa nzela keno apôtre David Mpanzu nga mona initi moi age ngezo ki initi moi fallait na yebaka déjà place kopo ezalaka na place sapato ezalaka na kende père azwa loboko achanga pe lipa mbolia papa nanga na bimana $500 ko papa kabela ngai na musala oyo nga na sala a récompensanga comme papa mwana alobi na bitumba nyonso yela biso na église ebela batu ba jeune balongwa me mwana nga yozala na $2000 nga mona zalaka nango na God isala lokwa combien 2500 balles na kinda na banda vi nanga ya muti lelo na évangile nanga na lataka bien na zalaka bien na groupe nangai don na frère oyo na luka mbongo na sala ma ba aventure te suis copé na pepa aussi na pepa aussi wana ba conseil écoute pas Sandrine nzenzi ndona aza na France na masana nga Gigi le vrai aza pe na France na Bob Lorenzo ba masana nga balobaka nanga masa oza moto na nzambe mais yeba ko luka la tout luka la na longola ma to longa ba frère ba vanda na l'église wana ba luka mbongo te na ngola bazala raté. Frère Jackson toke malembe obiki ba mikolo vraiment ba vandi na liboso ba ordinateur na bango bota la biso donc ça makamba sérieux moni mikolo so à 8 ans na uti musala avandi ndenge bato yo pesi mbote na poto surtout na poto so uti misala ba vraiment l'habitude de revendre liboso ba ya ba ordinateur na bango misus pe na liboso ba phone na bango pour ba landa biso donc ça facilité photo ke malembe parce que bato baza ba satisfaction na ba question na bango ba pesa kinga soki yo so ba par na yo ozo tutoyer mingi par na yo mais ce que tozo akamoko Gérard oyo et comme mais ba sali nzambe bazolela trop quoi kamoko Gérald ba frère ebele ba sœur ebele akomi komi vanda na église parce que azana eloko ya kosala te donc église est comme refuge na ye ya kolia ya kolata je ne sais pas quoi mais azana makasi onza ba pesi évangile normalement c'est que dit vraiment la parole et tambola toujours na bon parce qu'au temps des apôtres quand Jésus-Christ ressuscité tout le monde Pierre na Paul ton batikalaki. Il y avait les gens au bango ba yambisaki Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, bande ko teka ba bien na bango pour ba na mbongo bi bande ko diviser en commun. Parce que ba jeune on ba linka que pasteur ou a eu vision na ye, azalaki ye moko apôtre ou prophète, ale ye ton lokola ye na collaboration. Donc ça les le côté ma bonza ba pesa ka ya ngoni zo bota pe ba conflit. Jackson Ngoyo
ba frère wana oyo bazolukila ba conflit ba pasteur nazo ko encourager bino na nebisa elo moko eza clé nde bomona nga frère Jackson ngoyo nga nasala ki porteur na wenza shikwanza mais batu bondi mangoti nasala ki porteur na wenza shikwanza na bimisila ka batu biloko na chaka na ba mesa. Mais avant ngana kende nanu na shikwanza il faut na modérer nanu na kilti matinali na mairie après ba 8 ba 7h na kiki shikwanza na bimisi biloko na pokwa na kotisi biloko frère bisikoza en tout cas bochara ba père ba panzili koloti ko bâtir église et moninga na oti frère Telema misala osala na ngolezi belé oyo ozwa mbongo to moni bela ba courager auti kongwa yesika mais ye wana na congolaise to mona ba jeune belé ba courager ba uta kongo sika bazoya bangwana na kikolo bino ba frère to soko adresser na bino biso nyonso to vanda na l'église botika ko incommodar wana portugais botika kutungisa ba papa na biso botelema boindoluka mbongo ngape naza contre bino yo ser bilo rebela ko sala kutumba ba pishu ba pêche yali singa pasteur mbongo pasteur au peso mo 5000 kwanza banda otumba pishu banda okalinga bikedi yo lingisi ko nzamba tombolo na ba dimension ni na muke wana yosana ngobima ke luka tika ko incommoder ba papa pe bazalaka na posa balia ya bishut ba fidèle internaute bino mo boyoka ezatenga mo nazoloba ngote bozoka jeune serviteur azoloba que partout ici ka bozali zaka na Angola te partout ici ka bola na biso parce que na minute soyo bat bola na biso c'est partout le frère Jackson en Amérique, en Afrique, en Asie, en Europe, partout bat bola na biso. Il y a des églises aussi partout parce que le Seigneur Jésus-Christ est là pour la humanité mobimba. Donc ba frère na ba sœur dans une église, l'évangile c'est bon mais tu dois travailler. Même les écritures nous disent tu sais que lui-même le Seigneur Jésus-Christ a bêti ces travailleurs oyo zaki na chef moko avant ça le voyage a bengi ba travailleur moko apesa ke 10 moeda mususu apesa 5 moeda je m'excuse c'est en portugais mususu apesa 1 pièce akei wana zoki 10 a multiplier yango tant patron zongi abi patron ta 10 opesa kinga tala na salile yango ekomi 20 oazoki pe 5 abi patron ta 5 opesa kinga na multiplier yango ekomi 10 oazaki moko lobi na obande na nga ko banga na ebi que patron zalaka kanda makasi yango nazwaki mbongo wana bombi yango tala mbongo nango. Quelle était la réponse à patron? Abi mauvais serviteur. Il a fallu que on a na banque qui va travailler, on peut s'aligner et multiplier. Notre Dieu, c'est le Dieu de la multiplication. Quelque part, cause à la paresseuse ou bien paresseuse, ce n'est pas bien. L'évangile, c'est bien, mais nous devons travailler pour avoir à quoi manger. Nous devons travailler pour avoir à quoi nous habiller. C'est très important. Sœur, frère, il faut que ça là. Pour nous éviter le conflit. On veut que frère Jackson, ceux qui ont taillé papa Nabiso, le pasteur Dominique Ngoïton Abanda qui ministère il y a la résurrection wana. On veut que le lobby ne beaucoup évangile peut na facilité hein. On veut que tongu ba papa na biso vraiment to yebi le grand pasteur babanda qui je prends l'exemple de pasteur Dominique Ngoï à la résurrection ton babanda qui na bakayange le révérend docteur le pasteur Mbambi Israël ton babanda qui siriwana bola na ba kiosque mon frère ya ko beta ba mbunda obe bien le côté mina na cher alléluia okoti micro ozoganga note micro yango moko esa musala ya eme mason mais à l'époque ya ki mbunda obi ntemango beta maboko Jésus alléluia papa obi ke le bien beaucoup tiango te mais bolingi bokabola OK quelque part hein faut tozara conscient hein mon frère. Et ça là ma bien tant tengilanga ba grand homme de Dieu wana banzembo wana yembelinga ba ya noé ya et ça là nga pasi pour l'église na biso lelo bandimi balinga su ba chant wana ti ba chant ne bunga malgré et biso mato na grâce tozoliaka ba fruit o ba papa na biso basala ningo lobika ba Israël mbambi place ça je les salue en passant banyo kwa même akashi pour biso ba Jackson tozala na facilité ya ko travailler wana ma na ndimi yango
mais concernant lisusu omona makambo mosusu ezalaka selon pe temps moni sero wana sente ta mosusu na Congo yalaka des personnes banda obetango yebi mutakota sente na mboka na Congo yebi sente soki bandaki na mopanzi nini poya na mopanzi na biso ba facilité au biso tozui wana eza par rapport pe ya temps pe par rapport pe na ndenge évolution ya technologie et kendelela yango ezosala biso tozala na ba facilité wana mais nga en tant que les jeunes serviteurs oyo tant mosusu lobby nzamba koleka pe na banzela na biso ndenga leka na ba apôtre David Mpanzu ba prophète Jérémie ba papa Alpha yangu ba ndenge nzamba leka na bango biso lelo tokomi ko bénéficier nango tolobaka na ba papa wana nzamba pambola bino malgré naza inférieur na okiko pambola bino te mais na musala o bino busala na lobaka vraiment nzamba pambola biso bango vraiment nazala reconnaissant na bango bandeko balandi émission Moulia Bataliadora na baki na bino lelo eza show tozo critiquer t'es pas des critiques nous parlons que la vérité nazo remercier maman Judith Puna na cueil na ye neto bandi lelo abandi na biso na bi que na suka pe nzambe na biso ça quelque chose pour na ye apesi biso esika malamu nzambe na biso pambola ye frère Jackson na yoki quelque part au lobby que yoza no paraissait le quoi ba misusu bazu ba plainte na bango na église au salaka na zoa na yoki ba banzunzo moko boy que aux artistes parce que na bisa que yo moko ko présenter biso bato yeli biso na plateau pesa biso nano ekoango. Merci pour la question ana maman ngai nga vraiment naza moko ya ba artiste et comédien ou na mboka ngola to bundi pour lelo théâtre na ngola ekoma ndenge komi lelo toza parmi bato babundi o bande komi balo moni na sima wana o baza baker nanga basambelaka na église na biso na mairie donc bazalaki na bango na église te mais nga tong na bandi œuvre na nga ya Eko d'Angola groupe Eko d'Angola nga na kati na vandisaka évangile na théâtre bisika nyonso biso tokindaka poto annoncer bonne nouvelle to annoncer nouvelle à Jésus kana kati ya théâtre nzamba salenga grâce na banda pe ko gagner ba âme pina banda ko memaka na église ndongo moni bactère na nga to uti na bango en direct de l'église na ndenge na jo appel na bino nepsi bango mutu moko ta changer bilamba to zila bande ko bazoya basala na biso émission donc naza artiste et comédien nobela biso programme na yo groupe na yo outa wapi na yebanano okomi comédien kaka awa na Angola parce que pasi peut-être moya ko lukambongo ezaki keno ka maman na nzela mukuse beta biso non moi original. Merci pour la question posée ngai origine nanga na uta na RDC Congo nazana no né grandi nazala fier à komini nanga c'est le Mbau référence dans hôpital à Sana quartier dans quartier Masuba donc nazana mwana Luvemba numéro 32 donc na coin ya Birmanie nga nazala ki parmi na l'équipe école primaire na complexe scolaire l'info na Kinzonzi secondaire na l'équipe na complexe scolaire l'info na Luyeye bongo na décroché diplôme na Kankokolo dans na katia kan na école ba militaire na banda théâtre na botama na ngo komi ndenge zalaka na école banoyo basalaka mo ba hymne ba poème na utana nukuna tant tolonge wana tellement nga ba parents ba bande ko linga ba je wana te baja ko beta ballet baja musique baja ba théâtre père azaki un peu strict to yaki ko sala un groupe nabiso ya théâtre ezaki les étoiles du Selembao nga nazalaki comme un président mais vu lokola ba tozalaki na sous ordre ya ba papa donc et salaki to betaki pas même une année ba ko tinda biso ba internat ba ko panza biso mais eloko wana ezalaki déjà na ba 2000 na fin 2007 na kokota na Angola kokota na Angola na 2008 na ko intégrer groupe moko ezalaki groupe La Grâce. Il y a président Christian Ndumba, si je lui salue en passant mon père na lingako mingi na 2008 mbala nanga liboso sikoyo ne na mona siko makambo théâtre
Nengezalaka. Mais na Congo na sala ki to alaki bato ghetto. Mais Christian Ndomba sisiko ayelinga ba matoshi professionnel. Que ça la première pièce na biso zalaki le pouvoir de la langue. Donc ezalaki groupe moko évangélique. Ezalaki des groupes, ezalaki groupe moko et yaki ko panzana ndeko président Kovo bakende ko sala nouvelle la grâce. Bongo papa nanga Christian azalaki atikalaki na la grâce. Donc un groupe epanzana ka biso tozalaki lokola bato o tokendeki ko tia ba pierre et pas ya papa Christian azwanga ndenge nini azwangai bazalaki na 2 jours ya tournage baye kolala na église pona ba prière baye kokuta frère moko abwaka ngunda na kati église vers 0h na lamuka na koma ko sambela ki 3h et impressionnant qui président nanga Christian Ndomba lobi nango na tongo na ki musala na zungi na pokwa era na skuna apporter na yena musina pokwa na kokuta bango lisusu na tali bango nde bazo jouer et ça là qui se connaît loko moko boye il faut un évangéliste moko salango parce que évangéliste wana ayaki azaki ma évangéliste consacré poto sur la comme artiste je salue Bertolin Mala merci KPMA donc azaki ma évangéliste mais puisqu'on ninga bande ko salango président Christian Ndomba sa banolinga te parce que vinga yokaki kaka voix nanga bande ko sona ibisinga frère Jackson est-ce que ndenge ozomona ndeko azosala est-ce que okoka Nathalie na bibo na mikana ko concentrer ton ko concentrer ali na koti na travailler talaka o travailler sérieux wana actrice na bactère ya viengadia dia baza awa ya chic choc le yenge ba ser nanga soleil ba ser lokola ba tete lebo tala no tete lebo baza ba actrice oyo ba sali pa papa na biso elombe ba juniole oyo ba sala pièce obe bakale na mama mombongo tala place ngana outi mère non na yebi action na coupé mais na ko kuta sko bato bongo na beti bango babi te aza artiste faut jouer pièce mais faut jouer place il faut jouer tigla genois jouer allez ton siko ba ko lakisanga ba tactique te balobaka action balobaka couper si balobi action obandi ko sala ton balobi couper donc wana nyonso na lo parce que papa Christian Ndomba si moto alakisanga eloko ezosala ngai mwa confusion me ngai nayebeli yo olobi mingi depo bandaki olobi que Christian soki me ngai première fois natala yo nayebi epai je t'aime oza loko ozo ignorer ici ko utaki ozo etelemisa mutu mosusu tena ignorer vinanga je t'aime te je t'aime kaninda leader a pembe muta divergent ngola wana nga sikona confirmer ngwe je t'aime muta divergent ngola a divergent ngo mais na okyoboya je t'aime te na okyoboya pe papa nanga Christian Ndomba cité et ça lokola neti mutu asimbisa au micro mutu a liboso na mutu abimission na niveau net nani asalio mais comme on nous otanga je t'aime nazomona ba makambo na bino côté ya artiste comme ba problème il trop beaucoup de problèmes est-ce que kozonga no kana bonzambe te vraiment parce que na qui soit disons dernièrement bazana ba conflit na ba grand artiste o ba l'équipe no ba uti Congo ba ndekone ya basi ba bebani kutu makasi ba grand artiste ba les gars en France 24 na TV5 toi bazaka bandi kuna biso ba artiste nonde place rolling ngome mabiso baza ba ndeko na bino ba biso ba artiste na sens wana oyo ngolobela te parce que yo uti Congo e biango bien obi ke otoba oye en 2008 de ba bimisi yo soki peut pas jeter mo wangani yango parce que bino bato mo ki baza to ba ingrat soki peut pas Christian je sais pas mais ndongo za dépôt na Congo to yaki moi mukie utala pa matop otala ba étoile oyebi que Gabriel aza artiste o basali kombo ya bandera ya Congo etelema si kona bona nga bango te ndiko nanga basi na boyite mama topi na boyete tozala rande bien mama Yindo ser nanga étoile to ala rane quartier moko ser nanga miraye sa to ala rane tozala ana quartier moko elo esalingaka pasi fallait tango lobela ba grand artiste wana fa uchana ba vedanga
bave masumu de brende follow chaba mama shako follow chaba bave na ngata kinga. Non. Pardon. Non, ngazolo bela bango te nazolo ba sur conflit hein. Nazolo ba conflit ezali. Omoni Bible solo bana biso ete muto azotambola na kobanga nzambe asalela ke ba sentier. Oso comprendre na muto asali sentier, na muto asali route. Bango mibale to oki ozo bango nzela mon côté. Ba sentier za le biloko moko boyeza muto azosala nzela na kati ya forêt. Oso comprendre batonga na tangeli yo ba veta kinga ba vena biso ba ve sans souci. Bango baza ba grand o biso ba vie lombe. Bango nde ba grand. Bango baba ya na biso basi. Baza ba yaya. Mais baba grandi, baba ya na biso. Mais ce qui mutoza yaya. Faut la yaya après combien d'années? Ce qui y a déjà mon obi ke ba miko banda bisa biso o petit. Obi ke nga mona moyi liboso na o. Nga na yinda moyi liboso na yo. Baza vraiment ba yaya. Mais siko frère Jackson. Ou luki on a ba polémique wana va no kana kata makamantambeti. Bon, na vanda na pena makambo nzambe mais oyebi kati na biso nzamba cha batala. So oui batala ne salité ba don ne salité ba otuna biso ngopa mokolo na ondengo pesega lisisi wana Gisèle ngaki a voyager proverbe anatika ki batala na epa basali. Siko si batuninga pona bato pona nzela ya théâtre na komi ko gagner ba âme. Nzela théâtre ngana ko gagner ba âme objectif nanga na salela groupe nanga ya ngwana ya ko gagner ba âme. Mais nanzela ya kote ya batu nanzela théâtre. Ce qu'on a gagné ba âme, c'est que ba conflit ezo bima ba soi-disant hein, ba je t'aime na bande konya basi. Il faut apporter paix na katikati na bango et non appuyer, je sais pas. Merci mère nangai omoni makambo lobi na kota ki na Winzash congolaise na laki na Pichukrak na laki na Bertolemba la paille grande responsable vala mi pharmacie Karbakusa tomeke ki mpe kosula concernant bitumba oto na lelo na ngola ya ba mama na biso top ba ya étoile ba ya Miraesa ya Gabi je t'aime beaucoup na vinanga je t'aime kaninda donc to solo na bango ngana lingara mingi ko collaborer na ba président o mitu salaka na meke mpe kosolola na président Carlos o ya groupe Karmas na président na ngaza na mabor président Matembele concernant ba guerre oyo tozana na Luanda ezo sunga bisote elo bo luka na bino mo boye bango te artiste azala rankinyete ndeka mpaka luwa lobaki artiste azala rankinyete swinga na cop siko no opesa ngo pa banani swinga na cop no opesa ngo pa banani siko na ebita musuna na film na yoki kute salikeno mamisu balobi soki ngana za mutu ana kozala te pardon bayana nga basi présence na bino na ngola netinga Jackson ngoyo na alela ngo fort et ça biso bien mais bobo mananu toute sa famille tout luka nengeni to okutana poto solo la pona rankino esila menga na yebi mutu aza auteur ya makambo yo acha bango na confusion tozalane déjà na ba nebele na ngola apporta eloko moko te na théâtre ngola boyebi yepe ayebi makambunga na aloba porta eloko te mais bino boye je t'aime pas aya to komi de na moi moi bitumba moko ya travail mais tous en bitumba te komi ya ko finga na landaki na émission na ba YouTube oyo zo finga oyo izo sala bien te to meka un peu ko solola na président Carlos to solola ki na e senga isko to kuta na su na président Carlos to e bandeni to mona ser na étoile ya Gabi ya Moyindo ya Miraesa na président je t'aime to bomana moto butikelo kwana lelo journal les amakasi dimanche les après adoration dimanche moko show mais après adoration et vu que partout ba famille na biso skaboza lelo bokende okutana na kokende ko adorer nzambe bokutani na papa bo expliquer makambo na biso papa je vous dis que notre Dieu à répondre à la prière na bino ayez toujours seulement la foi nazo remercier famille nanga Mawanda Blaise Mawanda ici ko nzamba pambola na musala ozosala continue ko partager nzamba pambola yo nazo remercier Blaise Masengo nzamba pambola famille so Masengo ba papa na ba mama nzamba pambola bino nazo remercier encore famille Ngala mona PDG Ngala Juju Ngala Gigi Ngala
Pegingala et Sika Bozali de la part de Serge Lutumba Nzambe na biso apambola bino parce que na loba toujours PDG Jujunga alors ça ma casse équipe technique est en forme vraiment Nzambe na biso apambola yo nazo remercier pe papa na biso hein musée yemoko Papa Bikembo, Pati Bikembo, Nzambe na biso apambola bino mais tozo yo kalelo frère Jackson alobi pe kazali artiste apesa biso programme ya groupe naye komba groupe no nini et puis programme na bino iskani bo répétaka soko rozana posa batu ba ya ozana posa ba jeune artiste et puis yebisana no biso idole no ezanani parce que toujours mutu a copiera toujours mutu mo quelque part magam sûrement ko ignorer oyo landina non nabimika na ndenge na c'est faux archi faux. Merci vraiment pour la question. Nga vraiment première idole nanga et à la ravie nanga Jani azana Paris na pesie mbote nazala moko ya idole na ye pe kombo ya groupe nanga eza Echo d'Angola. Echo d'Angola biso nyonso yebi na biso définition ya echo eza donc à répétition ya son et beti na miri moko bongo retour wana tanga ezosonga ya wana batamaile balobaki echo donc eza donc à répétition ya ba travail ya ba grand acteur nyonso basala na Congo na o basala na Angola fruit nango ezalaka ngai ya wana groupe nanga to répétera na tanki ya kazenga na Rouen na ba fechado. Si au komika kano tuni nazoluka groupe Echo d'Angola ya président Jackson les jeunes président Jackson toza wana porte za kofunga mapona mutu nyonso tout mwasi mobali mama mwana muke Chris Kisina elle commande donc porte za kofunga mapona mutu tout yango mona kitambo bengenga na bisaki bandeko nanga bokindete makambango bandi to sur la combat artiste ozo mabete mais to sur la combat artiste makambango bandi natambula na bactère nanga na lakisa bango nzela nzambe to boya nde polémique oui que mi kolo vraiment baota la biso ba famille minene baota biso ne famille ngala isa famille ya ba oyo bato vraiment nzamba ti loboko po bazande bazali wana donc obi question na chrétien mukie na boy nanga polémique pas de critiques comme étant chrétien serviteur de Dieu oza idole à mutu zo mona te que zo sonner pe mabe pour la vie spirituelle na yo après pesa biso numéro na yo présenter biso batozana bango pour balandi na biso bayeba. Merci nalina longolaka elo mumbu to sur la combat artiste même bible zolo bana biso ki tozala ba imitateur à Christ seulement tozala kaka seulement na domaine ya kibunzambe na domaine na biso mais tant peut tout à la TV tozala ka pe batu miso balaka ngalinga na ngai vie de loin ngalinga na ngai sundi atat neti ngam tatali sanga théâtre ya levé Jani sikona linga na sala effort vient nga takinga da lubango ngoto sala ni tournage moko boye ina ba 2009 veta kinga to sala ni na Angola atalinga nde na jouer alobi nga petit yoza Jani d'Angola vient nga dada mabaluka lelo za na Brésil mukola liboso talaranga abi petit o jouer le rôle Jani c'est par là na kendeki na Lukiba Muskovich filmo esalanga na luki vient nga Jani na bandi kotala Jani fai natali na nengepe na kendaka na Angola na beti na nengepe lelo na zananga na groupe na ba master na Echo d'Angola tuzaka mais aza idole te azande muto oyo linko imito sara musalo kolaye biso tokoza idole seulement de notre Dieu. Notre exemple c'est Jésus-Christ. Sikoyo frère Jackson groupe na yo ezaka programme nini olingi appel au sala na banani parce que obi que batu misusu la fois passée na zwa ki ba message bazana posa ba aider surtout likambo etali évangile parce que groupe na yo sala toujours le kweza évangile non ya pesa appel puis présenter biso bande kozana bango pesa biso programme à groupe na yo et pesa numéro na yo précis o soki muto abengi azwa yo moko en direct. On a gagné le bas mère à l'unité na za idole avec Jani mère à l'unité na za idole na yo comme groupe nangeza Echo d'Angola numéro nangeza 936 au cheka code d'Angola 936 290 234 bactère bazana bango mobalo bapona bona ngai au chena code d'Angola 00244 936 290 234
4 so obeti pe na Facebook au mona Jackson Ngoyo ya groupe po mona groupe Eco d'Angola naza na posa ya ba soutien ya ba partenaire tala biso to sala ka ba théâtre moko évangélique to za biso na ba partenaire te to bundaka na ba propre effort okozoma obra moko bozwi 50000 pour bango pe bana posa baye bana ndenga na yebanaki faut pe na s'investir et pas na bango mais nazala na soutien tika nzamba salinga grâce na Pichu Crack andimaki kofungolelanga motema Pichu Crack nazanga ba moko loba Pichu Crack Pichu Crack Pichu Crack. Merci. Présentez bisono batoye na bango. Yende kolanga mwasi igenzinga na zwaye na groupe mutute na lokote na balabala ayo kaka lisolo fo ya mobwa sala groupe na ndaku kako to sa place to c'est l'émission ba ba parrain na ngasi na kobalaka un jour ba oza ba parrain na na lokote bongo na formaki malembe na ibieti ezato nazo sala groupe na na bactère misusu na ibité mo se présenter. Merci. Na souhaité non bambote belé na papa na nga Willy Tikala, maman na nga Bert Mboyo, biska baza ba gros bisous. Nga kombo na nga Iget Tikala Nzinga. Donc mingi rolobeza te kande papa lobi. Na uti na groupe mutute, da logo tanga pe na balabala. Na mingi rolobati. Nga mingi nga ba nga ba propre pona nga propre. Na ba ko likaka na nzela na yoka lisolo mo babete École d'Angola na bitetika na pousse na École d'Angola ngoza nini po mimi ba mwa fanti o salima loko na yo po baba sibaya o salo rola isbwebwe nga na ya e pa Jackson Ngombo École d'Angola donc azwanga penako azwanga lo mwana na ye do azwanga te lokola o artiste mo azwanga pena mwana na ya cadre nga tsa bimisangai lelo pena mo benga ba propre o ayebani mais na pesi mbote na ngai na mama na nga aimé na pesi mbote na nga na ba famille nyonso famille na nga Lao Sébastien naza mingo lobate mais tozilaka oya nzambe ekoka po moi bino akake liboso. Merci beaucoup Peuple de Dieu. Iska bolanda biso nzambe vraiment pambola bino. Lelo vraiment frère Nabiso, les jeunes serviteurs Jackson azo expliqué biso makamale malembe pe bien. Nazo remercier Diaspora Salem. Serge Lotumba Lobaki. Moule bataliadora kobosa na te ba succès kato bimeli. Pa bagino mbaya. Nzamba pambola yo. Patrick Bolapet. Serge Lotumba Lobi kobosa na origine te nzambe apambola to uti musika potoza otoza lelo oyo lobi mama lo mbongo to uti musika na nzambe oyo poto pepa lo ndenge tozali frère Jackson siko lilo basuka ni okoyi koloba parce que to koma vers la fin to bosa na sujet na bisoté to banda kolobela sur ba jeune serviteur oyo bazo pesa ba papa mutu pasi ba komi ko botola ba trône ba papa ba komi ko tela ba papa ba poison bakomi kosakana ba jeune fille na ba église bakomi kosalela nzambe to yebite bakomi kosalela nzambe ndenge nini so bangi ba contredire la parole de Dieu parole nini message nini ko loba pona ba frère pena ba sœur bazolanda biso batum sous pe bazaka peut-être ezanga courage hein. Tandis qu'un fils de Dieu, il faut être courageux. Attends que nguba ne fils que ozo mbongo na yo parce que la parole nous dit soko lingo zoa il faut payer ça. Le secret, c'est donner pour recevoir. Donc, il faut ça là quelque chose pour contribuer, ou bien en offrande pour la dîme. Après, Malachie 3, ils allaient manifester Nabo Moinayo. Tom Soupé, vous avez courage. Encouragement, ni ou bien conseil, ni au ça. Merci vraiment na question pissing opposé ngai na zotele misaka ba frère na biso bazana ba église ba sœur na biso ba na église ezana bandeko mo na province ya Bengela bandeko wana bazala rasuki baye bayaka na ba pusu na bango ba misu bagenda kozwa ba yaou pa ba sénégalais ba tekaka po ba zo n'fiske ko survivre bongo yo mtozana maboko na makoloté cette affaire te concerne Téléma. Nzamba za capable ya ko multiplier kaka ya muki oyo sana ngwana po kati na biso nyo stwala kana eloko neto za rabe mutu to aza vivant ana eloko ngo soko comprendre ngo o Téléma
telema kendo luka mbongo mengde ko lobe na ngaki no to komi na biso na suka émission nazo pesa ka pichu crack mbote nazo pesa pe Bertolin Mbala empresa KMA commerce mbote pe na pesi fi na nga AL mbote vi na nga propre grand frère na nga propre Elliot Makolo na Kilamba pe grande sœur na nga propre azana suka nord Zizel mbweni na papo abutanga Eli Minkembi maman na nga qui ton âme réponse toujours en paix, je t'aime beaucoup. Naba libota nyonsu famille Vigoudoulou bana selembao tout élément affaire italibino ba partenaire tous en pour sana bino boa ko aider Jackson Ngoyo pour toteya na nzela ya théâtre nazo pesa pe mes condoléances na famille ya maman nanga Bea aza moko ya actrice ou tozalaki en plein tournage na espace à 3 jours il y a repos européen maman nanga zonse monté mais pas kolonzambe ou azalaki le roi actrice principale il y a thème nangai il y a pièce nanga na bande ko jouer qui son âme repose toujours en paix famille Bea tous en abino elongo ekodango la Chibo Makisi Jonathan Makisi Dorcas Vunda Anna Awa pe Bactère Moussou, on a tangi comboté tous en abino ensemble que le Dieu de David Mpanzu, le Dieu de la restauration, Azalakat Nabiso. Merci. Merci beaucoup vraiment. Nzambe apambola biso nyonso nazo remercier premièrement invité Nangai. Merci frère Jackson comme étant aussi artiste. Merci na bande ko na biso. Soki nzamba permettre to rokuta na lisusu. Soki batupe basengi na koya toujours ko lukabino. Naza ko remercier infiniment ba fidèle ya émission Moulé Batalia Dora. Lidi Mouswamba nzambe nanga pambola yo. Je te dis que na chakota on a la mutolo na se na banzambe pambola moi ça pesa eka makasi parce qu'azo multiplier ba émission partage nos sala eza l'une façon pe ya ko évangéliser nzambe o pambolo makasi. Nazo remercier groupe K ya Saint-Augustin makasi bozo sala vraiment nzamba pambola bino vous partagez la mission na opena nos occasions te soko partager mission Moulé Batalia Dora vraiment nzambe nanga o pambola yo nazo remercier pasteur Nangai Isabelle Formosa Gabriel et si kazana Portugal nzambe na biso pambola nzamba aider na kamunyo surtout akeko luka na prière na ye. Je remercie notre papa le révérend docteur pasteur Mbambi Israël nazo ko remercier diaspora ya Salem Mobimba nazo ko remercier basala nzambe nyonso bana nzambe nyonso baotinda ba message bazo ba ke Moulé Batalia Dora toza ko appuyer yo bana lemba nazo bosa na te dans moko ya mwana bino ko ki jamais ko bosana tozaka moko katina Yesu vraiment nzambe nanga pambola bino. Je remercie ma maman Lissine Dotila Wele, que Dieu la bénisse. Nazo remercier papa nanga Jojo Mandiki et sikaza nzambe apambola yo. Nazo remercier le fruit de la bénédiction de notre Dieu Samuel Lutumba, que Dieu lui bénisse vraiment akola na katina akola na kati ya vie de prière comme Chala na ye Samuel mwana ya mama Anna oyo Anna lela ki beaucoup na temple nzamba zongiseli lelo pe nzambe na lipamboli na mawana ye na ba prière apesi biso lelo Samuel Lutumba nzambe na biso apambola ye nazo pambola papa na biso musée papa Bikebo esiko zali famille Bikebo bino nyonso Chantal Bikebo Pati Bikebo Janine Bikebo toute la famille même ma sœur nzambe a pambola yo de la part de Serge Lutumba Alobi. Il vous aime beaucoup, je remercie aussi toute ma famille, Mariette Ngola Kalambai, et Siko Zahili, Zamba Pambolayo, parce que tu n'as Gabon, nous avons invité, aux partageants vraiment Zamba Pambolayo, Gisèle Lumbu, Pichu Lumbu, Papi Lumbu, Zambenanga a Pambola Bino, Papa Jojo Mandiki, Zambenanga a Pambola yo. Vraiment, ceux qui Nzamba Lingi, Tokuta Lisuso. Toute la famille Malek Pelo, Isika Bozali, mes prières que Nzamba Pambola Bino Kuta, Nabino Boyamba, Jésus-Christ, comme étant Seigneur et Sauveur. Nous allons remercier encore l'équipe technique. Nous savons que l'union fait la force. Et quand nous voyons l'équipe technique, nous avons un grand réalisateur que Dieu a vraiment béni, que Dieu a dit qu'il fera son nom grand. Serge Lutumba, Zamba Pambola yo. Nous allons remercier Papa Dimbo Serge Bana Lemba Nyonso. Nous allons répondre à l'appel Nabino. Parce que Bengi Babina, c'est un peu vie à Bana Lemba Nangola et les Kandengeni. Bazali na bango.
misusu tokeluka bango na l'église misusu pe baza ba misala na bango misusu ba koma kosala ba ministère vraiment obiki nzamba sala makama minene na vie bana oto mona makolote na mutu mais salami vraiment que Dieu vous bénisse toza pour ça ba soutien na bino moule bataladora azana pour ça ya ba soutien na bino spirituellement financièrement l'évangile et ça lara toujours route ensemble nazo remercier pe papa Ziko Arsena vraiment ayambi biso malamu motema ya mama Lydie nzambe na biso apambola bango au prochain numéro si Dieu permet Tokutana. Je veux répondre à tout ce qui est possible par la grâce de Dieu.